beaucoup, je crois que wana ya ba image ya sœur Marie. Tozaki kuna lobby donc en tout cas na habité likamba sœur Marie salanga pasi. Na barate alekisi jeunesse na nyo sonosela nzambe eloko nini sala ki que nzamba permettre vraiment kufa kotika population ba fan pe famille non na passe ya boy en tout cas sœur Marie quand on a me repose en paix depuis azaka na bon moinga so ko occasion mon na psy na linga kai na ka fan na et Dieu merci ti lelo na continue ko linga parce que za ma star préférée donc toi Diana papa chaka o on me ka ko expliquer biso likambu ya Pierre Tombal parce que tu dis que famille et ça c'est Pierre Tombal et na ba ndeko na pe ba mission chrétienne ba on pe ba salisa ki to yebite o ba tie wana eza ya famille to eza ya ba ndeko na ba bonjour papa Chaka, bon dimanche. Bonjour ma fille, bonjour, bonjour. Bonne santé, bon boulot. Bon dit que tant on a moi sur le moment moi sur yo. Nazama barema mo ke vraiment ça n'a pas mingi. Vraiment ta muso ba ibaraté, je akufaki. Il de boso ya kokutanga na tozala ka mana yo. Na hôpital à 7 na chez nous ba butu mutayoti ya tokele conseil de la ville bana pendant en tout cas. Et ça n'a pas mingi. Mais Karine en tout cas, tout me rend ko dénoncer, hein. Tu as la TV au commissaire Kaka Paboko. Zoba, biso en mode, obédi en mode, obédi Maboko. Mais non. Et donc, les qui ils ont bâti la réflexion de son vivant. Ils ont eu la mari. Ils ont eu bizarre naïe. Mais tant que Koufaki mono, il y a qui m'bala moko et si que mon a Koufaki. Mais les gens bazo ganga voilà si ma mari. Et Nabima même un peu victime de matin ma soeur Marie parce qu'à tout moment on a cause à la place Seigneur Sanzalaki. Et Tina même jour à Koufa na ba 21h mais et comme il a déjà 22h on a mis Nazaki déjà dans l'hôpital place à KTM monté malanjili et nakuta kaka papa Chaka et na bato bande ko bila obale na kati ya hôpital donc papa Chaka mais qu'est-ce qu'on expliquer biso un roseau le ba que ezala olingi mutu faki ozala era akufa ki mais na bato mususu ba OK pesa ngo dans retard et ba musupe obale musika peut-être. Non, on va dire que des sauts vivants. Karine, pour moi, il y a rien. Il y a une vérité, on va vérité, le couteau aux autres déjeuners bango. Banina, la fille était primée. Réprimée, na primée na bango. Bango di ma été, aïe barabanze le couteau, ça la ranzan bête. Mais curieusement, quand la bateau a inaki, bango beko da matanga naï. En bref, tout que nous passons du Cameroun, ça va te sonner mingi, du Cameroun a 2 pieds tombales. Maman Karine. Tu évites ceux qui Sandra Pongo, que c'est ce que tu sais, pied tombé la maman naïe, tu peux pied tombé le moko, mais comment il y a des salamina, bassin en Nzambe, maman, tu vas en Nzambe. Marie a koufi balongo la kambongo ya pied tombé. Après il parle en direct, on a la télévision. Abi pas ça comme tout misaka na hote. Pied tombé de tinda na Chine. En tout cas, muté me kitakinga mais mukolo ego oyo eko bima netimento ko ego yebana. Tant que famille va tourner AMCC va dire que parce que ça comme bon mutu mutu bon naï. Ya mo famille que ça oyaye. Ya mo toujours ji o temps ma mari misa mo salama. Tout le monde qui fait photo sur Facebook ou à la suite puis tomber la mari misa mona Chine. Tant que famille bibi to bien ngoté. Mais vraiment que ça ma mingi que les Camboyo il faut ça effort hein on nous avait fait participer mais ça juste ko sambira mutu na place to biso zalaki na jote yeba na ba raison na ye o lo bantuka nga côté na nga tuka na za esengo mingi que tomba mari misam c'est la tombe la plus visitée na négropole la tombe vraiment ko critiquer talande ko boye na zone par là on lingo expliquer biso que famille bazaki à contact tena ba frère parce que depuis son mari a Koufa je crois frère Patrice Mutaki loko la président loko numéro 1 au Makambunyo so responsabilité bandoza et pas na yem tandoza na lilubasuka. Donc tokyo ba kazaki na contact na famille parce que nga na ebi famille na ebi ba yaya moi si na ebi yaya na fan rapide voilà désolé oui na nga na so atrona yaya moi si una maman o a kufa atika biso maman botisseur Marie tando sur la pena ye Mexico yo par là famille na ba frère Patrice ba ki a contacté non o la TV o la télévision non ko ya Marie ni ça pas doudou abengaka baninga na ye pour kotuna qu'est-ce qui s'est passé pour la pied tomber mais bien on va que bazongisa mbongo na qui de droit net fait Sandra Bomba to mission loka aussi mbongo na bango ya ba famille besoin qui peut courage bazo ça oya bango mais nzo baninga na ye pe na amse ba ça c'est na Chine c'est que kutani na 2 pieds tombales
ce que tomba voilà ce que monique ça Chine et ça y a il fallait aller à Mars et ça wana badani basa la mission chrétien en tout cas c'est chose encourageant parce que tu de l'eau Marie Messina ni papa de baba azala pied tombate papa mon bazar à la pied tombate en tout cas na semaine de sont hier na négropole tout ça qui vient au monde avec la négropole biso zaki invité na famille ngolo mais tout coup nous AMCC ba wolisi soit bizarre que ça c'est en tout cas vraiment que de toute façon il y a polémique était tout est marié paiement et donc souci la vie là qui bah ça elle a une dako mais ils ont maté en réflexion ça là nous sommes bien fait Patrice non mais c'est pas lui ça il m'a côté là maintenant AMCC comment baser en contact avec la famille et comment ça dépend tomber moi c'est que là on peut tomber la biso baninga AMCC ba bomba ngo ça ba changer le longi ba tsawo yanga libela voilà, merci beaucoup. Mais ce que tu as dit, c'est mais atiki orchestre atiki concert na New Plasma dans quelques minutes et banda déjà bon mon rythme sambo mérite avant de kinité arozonga mouvement éthique à chaque fois na yambaka bango mon na kebabi non la baronne bat balingation Marie tout monde na bango te sœur Maria qui na bon moy to ando mon mais sœur Maria tout ça fait il fait partie ça baïque à cause de la charge juste la information à l'objet que bah nos sonarit mais ça moi en tout cas na c'est plus la condition là mais on a pas fait partie c'est sur le message mon batika mwana moko fils à Mumbazali papa de baba pe atika bana pe je comprendre que baza na bolingo vraiment que Dieu merci que oro to luka ki kimia lobi de na kimia quand même madame la longa to ke na mwana Sandra to ngende ko za milulu ya ndeko na biso mamisango parce que ali mwana moko akufi na confusion bakuna confusion ça peut tomber en confusion et voilà que ça que bilemba solo asaki mwana nzamba solo. Voilà, merci beaucoup. Bino Boki qui Azaki moi Nzamba solo, papa chaque bisolo quoi. Il va janvier. Ah ouais. Akabu merci. Janvier non mais là on a la. Il peut ça que on a ndako mama pe ndako. Mais déjà na fongo li wa manitou. Wa manitou. Ah on a ndako na mela kala mama tika. Voilà, merci beaucoup papa chaque mais à part wana pe tozana papa na bisolo fongo. Bonjour ya ki na ndako lobi na nga que au ultime rapport il y a madame na. Te remercie on aura plus mobile. FTG en tout cas merci. Merci en tout cas que moi c'est la vision mercredi donc on a jeudi en tout cas tous les musiciens tous à la wana vraiment que ça n'a pas c'est que tant que c'est moi si on n'a vu pas l'engouement des musiciens na kinga moko la bonditi pendant ngingiti na morgue en tout cas vraiment ça me commence à m'appeler ça ngai mais pas ça tout ça on a appelé mutu des imbéciles ça éprouvé corps de maman il y a jeudi alors il y a 2 jours na morgue après donc on est là pavillon 13 na Fikine na single musicien en tout cas des imbes ça dit Mutabolingo papa d'amour en tout cas on est ensemble avec des imbes. Voilà, merci beaucoup papa Chaka donc je crois mais ça c'est un message ya soukezo que après to kutana na New Plaza to kende ko bina banzembo ya sœur Marie comme d'habitude donc nabi que ezo sepelisa madame Christiane Mons maman paradis Orlando biso depuis ma compagne et c'est ça Junior Diazo bon anniversaire na yo inane zala inane a récite le va sonzamba ko ça pour ça mtema na et le ko senga ki orbata mais Junior Diazo donc gros bisous na Adam Seluzolo na bosente chinois Adam chinois na simaya caméra donc un grand merci na grâce de mon master et na bosente Afilora Pamela Chocolat double brassard voilà chef na papa chaque moi c'est TG Kokuta voilà bon après c'est message à souka pas honorable puis na bino tant ba kozonga na session na parlement à sa motion va déplacer pas des artistes et qui ne sait pas je ça se passe ça se passe mais moi la Sandra Mpongo il fallait d'un conseil mon maman Koufaki la place est comme la kermesse moi tout ça va activité sanité mais on les aime comme il faut seulement on a juste fait qu'à Dimaye non biso le bien on aura plus ma bien il y a des députés babou la biso va délocaliser si kawana tout la commune la carme si kanaye parce que zone là ba mémoire bande ko la biso tout ça vraiment toujours là vraiment comment que bateau parce que le coup dans 13 février c'est qui c'est maintenant 3 ans dans 3 mois papa wemba mais vraiment que bateau bolinga qui bateau que ça ba kermesse si kawana bazo déshonorer en tout cas vraiment on aura plus ma ville en tout cas na bio amis des artistes en tout cas vous savez mention au parlement ba longue la pas des artistes si kawana kende si kamusu tamsu na
province Moussoussou, parce que la place n'est pas honorée. Voilà, merci Naïbik. Et c'est ici, Tania Mabé, Dinemar, Nabosanité, Néné, Yakelo Kelo, la top sexy, Yado, Patrick Kadogo, Balobi Solo, là, Bas Solo, là, Yona président, Nabusu, Sikaya Solo, Bas Solo, ah, Combo, Naïe, il faut Nablokango. Na PCP Bambote na tout jeune d'Afrique papa tout bana ville mobimba en tout cas bino yangwana donc batunia sont vraiment balingaka héritier wata motona tembe ah moi nanga voilà héritier en tout cas naïbi que après match parce que le koyo ya mari bota sentir un réalisateur na po ya la tata donc le penze il faut lui pas film bon le na Kabananga, Tarande na latio botine bimi. En tout cas, botine tu kata mana chassé en direct de ezalate un. Ah, bon de de mon côté. Ok, de venir. On a zarana ba job ok de zarana thank you. Donc voilà, na dit que ezo c'est police. En tout cas, maintenant on a surtout que na joueur place bon landa bino. En tout cas, message eza pona bino. Na yaki na drapeau on a le temps makyo do pinga bise longwe. Bende la mboka toujours merci na monstre d'amour pona nzembo no ya Pimbu. Yashi, merci monstre d'amour. Il a fait rigole à Josie Denias bientôt album Batnos Balinga Keriti Wata Motona Tembele Magma. À partir déjà il y a mercredi en Zadiana Kin parce qu'à Paris à Kenda si ça va clip il y a retiré là en Zanakin pour na coulisses pour na répétition il y a le 10 février on a présenté biso album na retirada et le 8 février presse Mobimba Baza invité je crois ba message Jekoya parce que tu auras Chali Rubenga les Kaya Coco Rubenga tu auras Christian Champagne tu auras mon président Daniel Massaro, tu as Yves Kote, Hervé Mananga, tu as Patrick Kadogo. Donc, vous avez déjà message, il y a invitation. Le 8, journaliste senior, on a Béatrice qui a posé ma question et les 10 concerts. Et les 11, vous allez samedi, moi, barbecue, tu as pembe pété samedi. Dimanche moi match bana poto na bana kini après na suka moi concert ya au revoir pour na je disais oh bon ya uniquement pour ndula les 10 bon comme les 9 natanga ba maman présidente Régine Ilunga donc ba rozo on a déjà lundi mardi ba rozo on a donc concert na bango suka ya moi mke trop ça la bango dimanche wana donc na batunya so balinga héritier wata en tout cas basé à cause plat donc on n'est pas mon réalisateur Kade Kyodo achela biso image soit il y a concert il y a kisangani soit clip moko ya retirada pour et accompagner Bakiakoyana pourquoi apesanga bolingo naza sûr que moi miako solola alléluia Jimmy Bella ou yako solola alléluia Yaya Natania Mokonzi nalela wata des titres moko na kati ya retirada ah makambo yo babiko djembelo yo bato bazo djembela pe Karine Mokonzi la baronne ndenge bazo djembela nga boye banga pe na djembelaka mon papouche siko yo bo djembela nga bien bino nyoso ilo la baronne o ngande Mokonzi ngande nazalaka Karine solo o ngande bo djembela mais bo djembela bien pour ceux qui bo bendinga nga pe nazo djembela papouche na ko bende to koyi na ko djembela ngo bebi na donc toza déjà na confront nga ken piana oh vraiment toza ki na en Afrique d'ici pendant ba temps ebele to kutani suna kin po musalezo mema mazo bi malisu ken piana bonjour et bon dimanche. Bonjour, bon dimanche Karine Mokonzi. Félicitations d'abord na Moussala parce que ndenge tozoya RTGA tozoya émission na kuti pena ba TV tout ya batu bazolanda RTGA la baronne. En tout cas félicitations na moi tamuke oye au s'imposer pena na sentir pena moni Moussala o tolingaka bato bayaka au s'imposer ou apporter un plus. Lelo po bimisi bana ba grâce temo lelo batu ko la star donc il salinga plaisir à trop nasi Karine Mokonzi programme nangezalaki lelo ifalaki naza na niveau Kenya Kenya bazo zelanga venanga Gilles Nsana ifalaki na kota Kenya lelo malheureusement chauffeur nanga kufa lobby venanga Ricky Jagger oh soki na ngina kende pa PDG Cardozo Mwamba kozwa moi banvelo akofina ninya beli accident non via zala na moi problème à santé nyoko le moi tamulai mais via tiki biso matanga na e tokozwa ba programme mais na loba na voyager après moi ba programme oyo nde na ko déplacer moi muke. Voilà, merci beaucoup Ken Piana. Je crois que le ko ezapemba biso to ya na plateau na biso et c'est na moi roi Manitou.
omela parce que bitumeyaka na Afrique du Sud combattant koto akaida tozalaka na yo na bamuzeki ndingo excusez-moi mpona liboko donc zeana mboye po tosepelisa Jimmy Belao wana prêtre en même temps mon beau follow nabi que sepelisi pe moi Mirajabu le tout puissant Hollanda voilà koto okende viens na moi Mirajabu tosola trop na téléphone naza na Afrique du Sud na se soki lobby ou mardi na koti Kenya na osala effort tomonana malgré bato baoloba moi trop mais lelo ezalaki beaucoup plus que félicité okaka Karine Mokonzi na mosala ozosala vraiment félicitations nazosenga baartiste mwa bolingo ezala soki moninga abimisi album botika album ya mutu soki eza bien botika bato basepela nango basala bacommentaire eza te ke bofandi wana bokoti bandako nganga bokoti babikota bandako malili po bodestabiliser disque ya Héritier Watanabe esala mwa bien te mais félicitations na le tout puissant Nzambe o asungaka biso parce que azopesa toujours lupemba na disque Héritier Watanabe. En tout cas félicitations à trop na bandeko pe oyo bazo soutenir toujours Héritier Watanabe, Jimmy Belao, bandeko tout ya poto maître Balex. Voilà mon numéro de contact mutana besoin Ken Piana. Merci beaucoup la baronne mokonzi ba maman talaka leader wa fandisi batutu na ba palem na minute on a pesi numéro na contact 09 98 90 42 57. Donc merci vraiment Karine Mokonzi. Voilà, merci beaucoup. Vous comprenez qu'on est avec Ken Piana, on a confrère la biso à ça toujours en air en Mboka parce que tout le biso qui est le drapeau en Mboka et l'icolo et ça pour la balle pour la musique pour la journaliste pour la konza Mboka. Donc il y a un lobo moni junior kabanang et la tami boye. Le roi junior a défendre dans ndenga bali. Est-ce que tu as léopard na ndenge lamba? So rozana ba il faut la taper ndenga la lati boye pour risquer. Soro lati mabe aba ko revese. Soro lati gi boko polo awa. Voilà le kabanange. Ami di filet. Tala mokonzi. Okabanange. Ami di filet. Tala mokonzi. Ba ba welelaka. Daniel Bumba azolanda. Voilà, merci beaucoup Daniel Bumba à Hollanda lelo li bende yenga na lingasko RTG pour ma bende yaka. Na nenga bale PR kabananga okita Kinshasa na arozwa moi borne ya mer biter et les kapeka na plateau na biso ya RTG parce que abiso to sala rande kaka musala so pozo sa msano bien président en attendant yozo fungola kuna moi vers yango parce que ici c'est la classe. Biso na ba pas la classe. Toi c'est la classe. Ça dit ça. Pour les aides, pardon. Les aides bimsa. Donc, attends, ça va on a quitté tout à la Afrique. Oh, David Lutete. Boni maman oui vin boule ka président. Vous avez plus d'unité. Faites chercher votre compte. Voilà. Ok, je crois que c'est servir, hein, président. Nabi que président mais verné en haut. Ah, ils allaient toi, toi-même. Voilà, président na moni ba poso. Ba poso nabi est-ce que président le roi le roi bolakisa isu ba étiquette ité bo koma bo mélanger na ndenga kati bana fanya na ndenga libanda roche. Voilà baronne moko. Mokonzi. On dit que mission ba jolanda ngotina ba paradis. Angelo Gabriel Vemachebe RTGA. Oh, dans la mission grand prêtre Nzamba ata biso. Ah na habite en tout cas le. Bazotala yo. Ya tete titenge. Bazotala yo. Honorable le plus honorable papa Pisu. Mwabilu. Bazotala yo. Daniel Bumba. Bazotala yo. Honorable. Na minute ce qu'on nous a informé bino que non tu qu'on soit appel il y a papa Nabiso Defao général Defao avant dina moi Mirajabu le tout puissant moi Mirajabu venanga Defao njulu karate moi Mirajabu poche to bukara voilà degré to bandana yo ya pona moni yo pe pembe chemise pété victoire
Ah, pembe Lexi Victoire. Lelo penza. Lelo penza lelo. Oh ba rose. Ah na habité quoi. Léopard. Wa Karine Mokonzi oh soda bakasi ya Léopard de la salle. Mwana mbika wa kanga maramba. Au moins makambo zela na avolo maramba pièce. Ngono zo beta film oya monstre d'amour po ye mutu ayemba. Mwana nzambe babakaka ye na sete lelelelelele. Neve Laxini. Te. Jamais na nini. Monstre mtaemba fimbu. Zakariba baba tue. Mozalisi. Zakariba baba tue. Oyoki. Kindimwe. Fimba mukolo. Papa chéri kala. Fimbu. Kingu. Fimba mukolo. Mete na ndenga lelo mutasali générique oyo. Batu abwaki na ba joueur nyonso na kati ba tout tete. Ah ya yango suki kuna. Fimba moloko. Seconde tona gombe bwe. Ah, never. Ya pesa ba griffe po. Mais au dans le système Angelo pembe. Papa chéri binada malobi, mise jour. Mise un jour. Ouais, voilà yodi, la mise un jour. Toi là tu la mise un jour. Faire école je de Nias moto yambo. Adana mabele, soda no yo je. Sans on omeli moi roi Manitou après lobi. Sumo et moi l'Angola ya kilobi. Na bosa lite bana mbinza tu ya bino yango. Na bosa lite ba fou de Paris na mbinza. Masa nanga lumbala ke mafumbe. Na bosa lite ingénieur ngoma. Na bosa lite maman vous vient le voir chombo nini? Vous avez fini de Merci beaucoup. Merci beaucoup Biboya Boya. Tendengo lati pe boyete président Muzata Yugo. Mokonzi dans la société oyo mono shigo kano. Ala ene ba papa yungula machine. Mais balata ngo pe na jaquette. Plus tu fais chez un Japon. Ah ke mulaite Karine eza relax bale moni bale oza lenga le. Oza yotia mamoto. Lenga le. Look nice. Junior Kabanang. Karine Mokonzi le victoire la vie Junior Kabanang azana o chabi lelo. Masana nga. Yenda zo banda magambo. Kabanang aga lokolo we. Karine Mokonzi na repesa mais c'est le chanteur héritier Watanabe place à sa poste séjour à Paris. La poste sanité Dadi Masaki. Daniel Bumba. Tala rave na Justin Kosa. Daniel Karine le 10 février tu à Notre-Dame. À 10h messe. Ah ok, mamba bilamba ok. Mais il n'en est pas cette toilette peine bino to sala sur la mission pour. Comment nazarana Léopard Karine Mokonzi na bi ya Jomo dango balanda batazombo mboka masana ngama na semu koko Général Foulek. Merci Aka Foulek en vrai wata. Demain yo bien ndenga slim mwelelo, c'est bon. Bon on a le on a moni. So na monité na koloba te mais bon mais ça ali konangeza ka bopo le Junior Kabananga ba bini kamba yani kamba physique ese mta simbi bala osati pe akuise ndombe na kwaya kiodo Kabananga to welo tala muze na biku ya mona yolo mena mintu bo pesa biso na pe bana lingwa la Kabananga ndambo Congo, Yoleta quartier on a cola. Tokala Manu Mwendo. Voilà. Karine Mokonzi yo yebi tag numéro 10 à Léopard yo yebi lelo match ça bien. Match ça 3-0. Talara libenge coaché. Bino ba l'actualité yo yebi Léopard que ça l'actualité kan donc bientôt to Gabon. Na bientôt ke Gabon. Ngana za mi avion. Yo yebi to so kende yo. To ko ba mer en pata. Vous avez préféré votre sentir. Vous avez point, vous avez comme Gabon on a donc lelo 3 PDG Jack Center Jack Kikita na pesi Maman Wamba bon dimanche. Na pesi papa chéri Motopamba. Yoji mise à jour. Merci beaucoup moi de mabanga poto ya mape baninga. Ouais, na pesi ga Gelor Tukulu. Maman Wamba la bonne sanité Cédric Yamakilo na France, Barry Tukulu na Paris. Et voilà Bumba, Daniel Bumba, Babitalara Notre-Dame. Bravo gagné. Coupé. Merci beaucoup. Bon, comment ambiance à la gare centrale, hein?
Voilà, il y a pour ça n'a pas micro yango yo. Bon na moni pe ba drapeau mboka tina maboko ela kisaka ka identité. Eh mais ça qu'on dit Jennifer Lopez à Simba qui ont. Sakio. Sakio on m'a dit Jackson atambola na ngo. Sakio on m'a dit Jackson atambola na ngo. Oh Moïse. Moïse a le pas. Moïse toi-même. Président. Expliquez-nous la président. On a eu du coco dans le terrain. Ah, il comme on a ok, si on a vendu, c'est Elongi, non, on a mis comme toi à vendre pour la place. Muto a vendu les anagnos. C'est que c'est la vendu. Oh là là. On a mis un vote qui choque, Kabana a remplacé. Ah, et ça, Kabana Léopard. Mais c'est les seuls à y être. Moïse, c'est que on va dans la banque. Ok. Rien à dire. Merci beaucoup. Rien à dire. Il n'y aura rien à dire. En attendant qu'on te combat ma quand on dira à qui doit s'aimer la papa. Pas propre quand on dira à qui doit s'aimer la papa. Tout le bagarre est un léopard champion. Coupe en mode. Dans les 5 qui te sont en Oban qui niveau dans la calme. Vilanga David Luté, Talanga Daniel Bumba. Toujours Benele. Maman vit dans le bani na Tombo. Vous n'en avez plus de léopard Chakulena. Il l'a m'a autosala lanko. Na minute on est la bête Tibo et na comme à limiter. Pour pas la limiter, va déranger. Na pour na longoli lumumba pièce na ye na la tiamo na nzoto. Voilà. Merci beaucoup pièce yangana. Elongia kala on compte déjà parce que toi que comme na suka. Toi déjà ba ken piana bientôt avion, ami avion donc toi déjà Elongia kala. Karim Mokonzi. Ah oui. Yongo comme ça c'est ma comédie parce que ça va s'appeler. Oh là. Bouzou. Maître Bouzou. On moni ba kamboy. Zelo mbolo na fuli ici. OK Elongia kala. Yo zela par rapport à tennis pour sangana pe ba. Ah oui banga sur la parfum. Ah. Tala. Azolola. Ah Ekeko voilà. Merci beaucoup. Ouais, Karine Mokonzi na minute makamongo lukaki yango eba. Ebandi. Na ebise na minute mettre baleka koti na pala ken na koti na pala. Kiodo koti na pala. 33. Koti. Dadi Masaki de. Koti na pala. Podcast fait bien le rama sakiri baba base. Koti na pala. Maman il vite maleka. Koti na pala. Koti na pala. Pousse. Alaska. La minute Kevin Makambo. Kota la palais. Moi Miraja Boupé. Kota la palais. Général de Fao. Kota la palais. Kota la jango. Plus moi bilou. Théâtre si Kanzambe. Zela bakona sili sa sorry. Ah. Colombia kala sorry. Yo lati bien te yo zama théâtre zama ambassadeur. Sorry. Voilà la minute. Oh Madame Christelle Mobilou, la dame du cœur. Maman Christelle Mobilou, la dame du cœur. Maman Christelle Mobilou, la dame du cœur. Madame Lanzala, qu'est-ce qu'il y a au fond de ma maison? Oh, moi Madame Christelle Mobilou, m'tabela Lanzala bongo. Madame Lanzala, qu'est-ce qu'il y a au fond de ma maison? Karine Mokonzi na biso message za moko le 10 février. Si. Neto zo longwa awa. Donc nous avons la match pas Dadi Masaki. Dadi Masaki. Papa chéri, na minute fait oya na soir nous les pneus aux bêtes yo Jimmy un jour. Rodrigue Bagal aux bêtes yo Jimmy un jour. Diesel aux bêtes yo Jimmy un jour. Karine Mokonzi une minute de silence pour qu'elle peut être à Kumba Mobutu. Chauffeur na biso Kumba biso. Tolé la ensemble même Makizembe na minute oyo bato balingi biso ba soutenir biso le 10 février lokola ba moi Mirajabu lokola ba général de Fao ba benga na numéro oyo eza 09 eza na madame moko na opesa bino madame Christiane Mons azaka na ma campagne ye ba benga ke mama paradido eka ba obima wa bino bakende azaka na ma campagne Christiane azaka na ma campagne Maman Christiane azalaka na mata. Dans ce cas que monsieur Sili,
Bino Bokende te, on appelle Madame Christiane Mons, on part à ma campagne. Maman, on vient à la maison. Où est-il, maman? Honorable Daniel Honorable Daniel voilà Boumba Tinaki Mosi Maman Manache Bala Kitambo pourquoi ça n'a pas été moi contre business à bière de l'Ixioyebi Balangola Sotoya Madame Dorcas Loubo Azota la biso anniversaire na le lozape chef Neptune RTGA joyeux anniversaire joyeux anniversaire Madame Dorcas joyeux anniversaire Maman Dorcas Yaya Zela boka tona lingala pona anglais mabe boza OK bosi to you happy birthday to you happy birthday to you Maman Dorcas happy birthday to you merci ouais c'est ça mon papa président nega bolinga biso me bobenga nde numéro oyo po numéro oyo yango nde makambo 09 98 la baronne 29 73 63 09 98 29 73 63 balora ba maman Dorcas fête mes alelo maman tala ka yoso la kimte za lokwa merci beaucoup président voilà président Mouzé donc abana parce que comment comme la souka. Ouais, Karine Mokonzi et Michel Zeta la matinée à paradis. Angelou Gabriel Kosapete. Kyodo Kosapete. Y'a Tata Titenge Kosapete. Papa Chéri Binadama Kosapete. Karine Mokonzi, quand j'étais à Paris, j'ai quitté Paris, j'ai venu à Kinshasa. Maintenant, j'ai parti à Djogou. À Djogou, on est ensemble. Oui, avec toi, on a mangé à Malewa d'avion. Chakalaka. Nothing for Mayara. Oh, Bino Mokoti va play belé nganante. Everything is fine. You like me. Oh, I like you too much. Too much. No problem. No problem. No problem. No problem. Attends, on va monter la bouche autorisée, mais no problem. No problem. Bouche autorisée. Na dit que la minute la kabanange. Ba bitala la poto. Ndozo tanga be 5B. Ba bitala tanga be 5B. À gauche, côté à gauche. Yango ya chicoté ba à gauche. Ya Zakari. Ya moi la matetete. Kata moi na botete chacun memba. Et voilà Boumba Kinaki qui Daniel Boumba honorable. Papa Nanga Félix Kisekedi. Papa Nanga Martin Fayoul. Papa Badi Banga. Papa Beminako. Bibliothèque vivant. Papa la biso puis Mobilou. Balobi Talara Léopard de la cape équipe nationale Karine bien habillée. Moi moi ça défendre Djogo. Look nice. Botine bimi. Oh, Matalanga Tisserin. Le plus beau de tous les cannes. Et quoi ça boité? Tisserin. Oh. Yolo pekaka. Si. Wa bala matampi. Kwa yabwe. Zonga bwe. Balobi bope ikama peko. Balobi capitaine Youssouf Moulumbu. Si. Bino tu Léopard. Po biso tona ba yaya te mais tozala ba yaya. Po batebele bakenda na yaya. Mais biso tozala ba yaya. Ba kolo kine sa biso poto botama na kine. Na monga lema onga matadiki bala kolo kine rien. Merci président Tokabwana. Donc ipona okabwana ngai. Na pesa mbote na bana ya Jobu basi matonge na Times Square botala match lelo ko inda lipata bambongo Jimmy Belau posa kakeleka lipata bambongo na leli susu DJ Chombo. Merci beaucoup. Merci beaucoup Léopard. Merci Léopard ici. Ah coupé. Coupé. On dit que la matin na Mokonzi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ne pas en England, bah théâtre, voilà. Au Cabana des Chana Léopard de la Sap, Babi, coupe yango, coupe petit, cali coupe payé. Voilà, toi déjà, na Elongiakala. Elongiakala, bonjour et bon dimanche. Mais, c'est un plaisir pour au monde, bah, ma sananga, bah, sa père.
l'équipe nationale pena batunanga neti bango faut kumisa bango parce que kako boyi bango ko bimozo bima na plateau batunanga itu na bango to bundana bango de 4 à 4 heures to na bango message là que tala la baronne partout hein TV zaka RTG merci mais message là que batutu balinga chercher que leni yanga juice pièce na biso ibani premier épisode déjà le cas de vendredi mercredi ils a rediffusion titre nango eza ma famille bozwa ta otala ngo mais nayebi ke monde entier ezotala na minto lia na yanga juste na Londres ozotala baron et puis mère vala ba Clova de Londres na poto bozotala papa Jiklonji na Paris. Merci beaucoup. Karibu konsina leli. Te kolela te. Chinyo mayaka. Mote na place. Kolela te kabananga sepeliso lelo. Kabananga. Matampile. Numéro na compter ça plus de 143 89 62 63 503. Merci. Qui demande ça na personne moto. C'est Benjamin Louis. Ah, ou bien mbote na ndenga théâtre pour na ndenga. Chef 33 titeli. Na ndenga RTG ya Mukondi qui est voilà. Bayo Elondiakala. En tout cas, un grand merci Nabino Swat Bozala qui vraiment branché, connecté na RTG apo ya Boitkala Rosala te mission monte au CKK. Non bat ba na hôpital ba comme ba message la baronne aussi ça abiso malade mais ceux qui monsieur Sil malade des amis nanzoto. Patrick Kadogo Yado na bi kepe a Hollanda. Un grand merci na ba joueur nyonso. Oh Léopard abilamba mteli biso siko kabananga. Na posa Herboya le 5 février na Rosalawana na aéroport pour botine bimi au mona ke o elingaka nango pelouse mais sepeli na caro RTGA Katamina chassé kabananga j'ai confiance mon capitaine Youssouf Moulumbu félicitations pour la musalam na bosente Isamampeko Moubelle, Karandengo Zosala Yoka, coin, Dieu merci Mbokani toujours, merci na Ibenge coaché pour na classement, Ibengo sa ta Mundela Leli. Un grand merci Lissou na Bolingi parce que tout le monde a raté babi mais c'est là bien dengoche. Master Poto Junior Kabananga en tout cas to wele lona batanya mabedi nema to wele lona ba afilora na ba graste monasta to wele lona ba Adam Seluzolo to wele lona ba leke chu mon fils to ko wele la yona ba lisusu ba Junior Diazo ba nyama kor to ko wele lo toujours parce que babi pe kuna internet nene que lequel la top sexy tanya mokondi chic dame comme on a Naomi Mangenda ma petite comme on a lisusu tanya azane longa exil pechanga tanya mususu comme on a pe mimi wana izabano boya kotala balelo bon là ta pète ba eka kotala match un grand merci na équipe technique mobimba ya RTG japonais bisarabino que ezana équipe mobimba ba héros d'Alombre au basala ke bomo na boye un grand merci na madame Christiane Mans depuis ma campagne un grand merci na mon Radio tout puissant Vienanga Goto mascotte depuis Londres number 1 et na bosante soko lingiola la biamba na poto boya ba Gisèle Zinda na bosani peut ba Rodrigue en touf par ça comme on dit na bosani te ba Vienanga Kawe New West bon séjour na Kinshasa na Destino Lacostino et l'attaque mbamo na kekuna donc na plateau na déjà toza na invité na biso on a bino pe boye bien mais un autre bo oh yende akenda wapio azosala nene donc on va se présenter. Bonjour et bon dimanche. Bonjour Karine, bon dimanche. Voilà dans le monde entier alors je crois que tout le monde billet te si on a linga pour bato ba monyo kalelo on s'est présenté to bato ya mbinani na plateau na bindo na plateau na biso ya gare centrale parce que nga na ebe amta koimba. En tout cas, na pesi d'abord bon dimanche, mbote ba gros bisous. Na bande konyo so balinga Karim Okondi ba landa émission. Oyo comment nanga eza Sandra Pongo. Yo le waka mais comment on va répondre à plateau pour les bandes plateau voilà, je crois qu'il va comprendre comment on est Sandra Pongo love en tout cas des naïbi sarabino que en tout cas ba star ba vedette ba kufa kate à chaque fois tout temps à combo bon tozo kabanzembo et zozo nsabso meno linga loko la biobi ya gare centrale ya chaud na chaud donc linga siko loko atengito kota asela psoka eloko mama nanga zali nyosa nabukasi mwasi na telemi
En tout cas, et c'est absolument bien parce que nous sommes une fois invité au Yemba, dans la journée culturelle. Donc, en tout cas, tu as la psycho, en tout cas, est-ce que dans on a un live en direct, psycho, on a pas fan dans la gare centrale? Ah là là, non, je crois qu'il y a, voilà. Non, lingo qui est na plateau kuna kio. Ah ouais, nazela qui doit pesa biso permission. C'est Tokyo qui est na plateau mususu. Ah là là. Ah Kaboy c'est bon. Ok voilà, RTG Mambutu c'est bon. Il y a Zabeta kuna ya ma côté vous un mélange na banda kuna vanda. Il n'y a pas de problème. Oh là là, on a baissé le micro. Attends, il n'y a pas de problème. Donc on pense que elle pas chose à voilà. Nzambe salangai na molimlingo apesangai sebwanya apimelingai senzo Ongolo Papa nangai hawati hati kingai si mwana oh liwa yumahe mama nanga sali nyoso nabokasi abomwasi na telemi na tamboli nanguya ye mama nanga sali nyoso nabokasi abomwasi na kelemi na tamboli nanguya ye merci mama. Oh là là, je crois que Nabi Kebiso Sonabanda Kutuzi vraiment émotionné. Habité dans le Yazo Yemba Kole comme maman Pongo, love to maman Pongo, love à l'équipe parce que non qui bâcheur de ferry. Un Yemba Nanzoto, oh là là, donc pour nous dans le bon courage, Nzambe mtape Sarah et Nzambe mtazo, Nzambe moi le pourquoi. Ouais, tout que Yeba Suko yo Ozajana Studio. Album oui. Ici, parce que Koyo a déjà Koye Mabonandimito Vandananda. Ah, bon, à vrai dire, Naza na studio, bien que Naza paye en même temps Nanda Kuna studio. Ouais. Studio Eza Kozwa Tom Laï pour occupation Pesa et Belé. Mais Naza na studio, Nazo reprendre Bandim par maman. Donc, Nazo Zwa moi, meilleure chanson naïe. Oh, Naza ko reprendre juste pour Nako honorer. Pour ngai normalement naza na banzembo nanga pe ona salaka et ngai naza na vraiment na gospel mais pour honorer ma mère na sepelina bandana ko honorer. Ah voilà, en tout cas, Ezelo moi bien, on a vu que Vienanga Gocho mascotte number 1 depuis na Londres, number 1 na Londres Mobimba, na masculin na féminin, ya Annie que le nabi que vraiment basé à CP là-bas Hollande biso, mais n'a informé que le déjà concert is à New Plaza donc et bandal, je crois dans 1 heure. Oui, ngana zua ki invitation na déjà. En tout cas, oui, na ko kozanga concert wana te. Obi, Sœur Marie Misambu azalaka mama moko na bando sepela na mingi eza regret mais tokumisa nzambe eza pe sengo po artiste akufaka te tango nyonso to banokanisa ye tanto tozomona banzembo na ye donc naozanga te merci pour l'invitation. Papa Chaka Kanisa Kinga Nazanga te na New Plaza lelo. Voilà, en tout cas merci beaucoup. Je crois que y bon maman ko to eba te to kutana kuna to kyobina liboma na nzambe. Oh yo liboma na nzambe to kyokutana esepelisa moi Miraja Boule tout puissant, bata mbongo ba puissant bazali bata bakombo mais moi Miraja Boule tout puissant et na bosani pité Jimmy Bella ou mon beau follow hein mon semi qui Jimmy Bella du Afrique d'ici là yo yango to comme moi extrait à Sœur Marie. Nandenga voix non si parce que on dirait qu'on est à moi jara quand il y a mon cosy on dirait voir non moi. OK na osenga guitariste nanga lancenga moi
Next nzembo nini? Ngamona ko edi oponga na imba nzembo Sœur Marie Béli. Ngemba saison? Kolo nangai nakumisi yoe. Na mama uzako salame. Pema na bomo. Yanzi mwana bawa dinga mingi yana banzi monai. Kolo nangai nakumisi yoe. Na makamo usaliga ko kamwa Pema bomo inazana yango Kumama yo mokeri na nyosoe Kumama kumama kumame kumama kumame 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 Zwalo kumu Zamboyo 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 Zwalo kumu Zamboyo 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 Nakumisiyo kolo nangai Bona moso yo salelingai Lokotaka moto na putulu pe otombolie Tika lelo nga nakumisa yo Zamboyo Zamboyo Yo Zamboyo Kusina moso alewa Zamboyo Zamboyo le jour dans Madame Christelle Moabile ou la Dame du Cœur. Donc on a invité ce Yobino voir la Dame du Cœur, Tebiso Tozalara, na Madame Christelle Moabile ou la Dame du Cœur, et c'est Pélici, mon chef 33 Chitenge, Adjana et Papa Isaïe, mon réalisateur, Kade Moutassou, qui est réalisateur, qui est dedans, Kala Takateni, pété! Oh là, Tonzeto, Yambe, Meto, Yambeti. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Namoui Diabat Nabandak, c'est Péli, surtout ma bouche autorisée. Nabike, Azayako, c'est Pélasuko, album et Zapona, parce que tout, qu'elle s'ouvre, oh, y'en a, Lingo, Zon, Alisusu, album et Robimato. En tout cas, album. Cette fois-ci, on a une compromettre été, on a le bakeza jusqu'à quand? Ouais. Mais vraiment, on a saigné car patience. Bah accepter, bah accorder la patience. Vraiment, on a reçu ça bango. Ça album encore, bien sûr nostalgique, mais ça plus essengo. Naza ko salango vraiment pour na ko ça. Bah fan oh ya maman nanga oh voix ya maman et manka bango. Et j'espère que on s'est retrouvé na voix nanga. Ah oh là là, en tout cas, ko sepeli sabison so ko yoka lisu sur DVD ko zong sur na plateau ko yemba voilà toki ba programme no oza kin pona combien de temps et mutu so galinga mona yo akutana no ale kananzia ni Facebook numéro contact bon na Facebook naza na ONG Pongolov wana vraiment tout le temps va au sola nanga numéro contact les 09 94 00 00 94 donc wana même na WhatsApp donc va facilement. OK voilà le pas bisolelo eza dimanche suka otoba qui te fêter toujours na janvier oyo. On met la champagne? Oui. OK, voilà, il faut la fouler là. On peut mais la roi Manitou. Donc, bisolelo dimanche à sous quand on met la soute dans et comme à moi, hein, et comme on met là, on a moins bilinga. Parce que RTGA Karaboye, biso ato fetrana, ba invité na biso na ba fan na biso donc tozo banda déjà. To banda déjà qu'on fêtait pour te dire que Lélo Léopard. Lélo Léopard donc biso to bandi. En tout cas, bonne chance na Léopard donc biso nyo surtout tozali kota et la bino to ebiete boko honorer lisusu mboka na biso ndenge bozala toujours na habitude ya kosala yango donc bonne chance mais tinda na moi message surtout na Junior Kabana nga meilleur biterier mutiago en tout cas la minute oh ngana yo pesi 2 mais ngana lobi pourquoi pas 4 pour Junior Kabana nga na mon dire ayo cha bango 5 mabete bango pe bango bien te bonne chance en tout cas na Junior Kabana nga ko chaka longi basue na biso ezali ete botombola bendeli vraiment et pour la té ouais voilà biso Isaac Aboye tozo continuer toujours bonne année pour toza na début ya année. OK voilà toki ba album yana combien de titres? Eza na 8 titres banzembo ya maman 8 et puis na robakisa yanga mibali ya yo wano so teki yango to yo oyemba na kaka so teki yango oyemba mutu non
Nante. Anzo Kamuto Yembe. Oui, pourquoi pas? Ah, mais qu'est-ce que tu as central Orlando partout mon général défend Talo. Na des titres en amour déjà moi Miradjabou, les tout puissants. Moko ya Junior Kabananga Okosa. Oui, bien. Donc on a des membres to solo na okatenga pourcentage nanga ici voilà moi de la fin na la gare centrale parce que to kabano déjà. Bandeko bofungola ni matoi boyoka sango. Bandeko bofungola ni matoi boyoka sango. Mokolo balukaki nga na bolingo témoin de nani. Mokolo nalingaki ye na bolingo témoin de nani. Bakumbeli ngai mama ya likambo etali mobali nanga. Bakoseli ngai na boya eloko oyo eponi motema e. Bongo na nsima basala lipate mpo na mobali yo. Natikala monzemba loboko na moto e. Oh basonga, mi vête-moi. Oh bamifiti, esprit à botumboe. Voilà. Mama ilatikali na foi mayanga. Boki mamba lo basuka na pesi Karine Mokonzi merci. Pour yonde mutu vraiment au conseil ki nanga lelo. Na pesi pe merci na manager nanga Armel Bonsenyi Azali.